Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Et puis beaucoup vivre que tout le monde est d'accord na sujet à l'élo parce que ça les 48 heures na zongimbangu comme on a bino parce que bengi ngai na musika donc pour que 5 minutes batala yango partout dans le monde. Mais avant de continuer na sujet na biso ya lelo na lingi na zongele la émission oyo na salaki dernièrement concernant logistique oyo kana chaîne nyanga la kata rwandais a pesi seni. Donc bino bomonega ba camion ba avion mais boyebi ke soda militaire akendaka pambate donc na kati ya ba camion wana ya ba nini wana ba arme ya guerre ezali na kati donc armement de guerre ezali na kati pour déjà donc ndenge ba ko panzana ndenge wana eza déjà ba zui ba position so kaka faut pas aller ba bimisi ba biloko na bango na kanisi bino moko bozotala bomoni na ba image na otiela bino bomoni ba armement o ezali na kati eza ba arme de guerre parce que ba soda wana ba militaire wana ba epamba te puis botala bilongi na bango baza ba congolais te ba witi musika donc baza déjà prêt pour na élection na guerre tango ko banda le 23 donc kanambe aza wana pour a silisa peuple congolais donc bino moko bomoni ezali eloko ko sakana te bino moko bozo kotala bomoni que ba camion oyo etangami pona guerre au lieu kendaka na ba beni et kendaka na ba place belé et yé pona seni donc mboka na biso kaka ke to mona penza ke soldat militaire a commis agent électoral ezali passe vraiment na mawa na motema kana chien kanambe oyo ifazo kama solo na mpunchu pena di kosi kaka ndenge na za koloba donc botala bino moko na wala bino na photo botala nanga avant abandozo ba mbongo ya kanachin botala ndenga zalaki botala sikoyo ndenga komi bino mo bomoi na photo donc ezali métamorphose moko ya rapide parce que azolia mbongo na désordre mais nanga yo na suka après le 23 donc janvier 2019 nanga yo na kanachin nanga faut luka place ko bomba na parce que nanga yo za médiocre peut za très dangereux donc au même niveau que kanambe kanachin. Donc, na yebisa ki bino ke lelo pour na yebisa bino ke 5 minutes tant na zolo ke tout le monde est d'accord donc ils rappellent ça tout le monde est d'accord donc na vanda ki kakaboye ba bengi ngai na compatriote moko na congolais moko kombo na ye Papi Bondele a bengi ngai botu na nga vandi wapi avandi na Kisangani na fin fond ya Kisangani na pembeni donc ya frontière na Uganda donc avandi penza kuna musika ye azali routier mais maka camion asala ba commerce na ikuna mais botu nanga azanga ka 5 minutes te asabona na compte na biso ya YouTube so 5 minutes ka ebimi mbala moko atali yango donc abengi ngai epesinga ba charge de pou epesinga mawa na motema yango wana na lobby penza donc émission oyo il faut bo yoka makambo nini Papi Bondele azali routier makambo lobby po na mboka na biso ezali pasi na mawa na motema donc ye ayebi mboka na biso bien yango na bokoyoka na kati a lobby tolo baraka Kisasa te Kisasa ezakaka Congo te Congo eza munene bino moko na tiki bino boyoka makambo a lobby po na mboka na biso po na kanachin et puis vraiment boyoka ngo na bokebi nyoso po boyeba ke 5 minutes eza jeté parce que bato musu bakansaka 5 minutes donc to sala ba aventure ou bien to sala nini boyoka Papi Bondele avandi na Kisangani kuna penza na musika kuna na Kisangani ayoka ka 5 minutes boyoka oyo ya lobi. César Ngadi bonjour. Ezangai ndeko na yo. Ezanga ndeko na yo Papi Bondele. Naza nafanda na Kisangani, naza mtu wa Kisangani na ex-province orientale. Naza commerçant, naza transporteur, naza na camion ya minene, naza la transport na koto ya este mobimba oyo vraiment naza nango na mutu. Alors actuellement ndenge tozo sora na yo naza na Dungu na actuelle province ya Otwele
actuelle province ya Actuele naza awa en tout cas nalandaka vraiment 5 minutes avec César Ngadi presque chaque jour 5 minutes ezalaka na se sacrifiaka nalanda yo vraiment na net po eza er moko te c'est-à-dire makambo lobaka eza ndendengo wana mais eloko moko kaka nde nga na regretaka ndeko César bozotia kaka Kinshasa ka on eza kaka na Kinshasa yango moko te ka on eza partout nga nazo soki naza transporteur nazotindela wana bafoto ya nzela omona balabala wana c'est-à-dire balabala wana erelie biso na Soudan du Sud po kene na Nzara na frontière ya Bitima mais César oko regretter mais koto yo mutuka moko tozofuta $100 bazobenga ngo péage route soki faux d'entretien routier $100 tozofuta na mutuka bon César tunanga ke $100 wana ekendeki wapi et puis mituka ezolekana na balabala oyo ezata ba plus ba 400 camions ba 500 camions aller au fouti $100 retour au fouti $100 mais tozo comprendre que mboka ngo ezokende wapi et puis ezozala nini et puis tracasserie na nzela na ndenge ya mukete César tracasserie na ndenge ya mukete vraiment 5 minutes nalandaka ngo vraiment na bokebi nyoso et puis chaque jour 5 minutes elekanaka nazalaka toujours présent yebaki koto epa na biso en tout cas courant ezate mai ezate classe école ezate hôpital ezate vraiment so koto na nzela kati Toulouse ezali et ainsi de suite hein vraiment bolobelaka ensemble ya pays eza bien te ya Google yo betaka kibali gold na kotindela mpe baelema omona soki okozala na babiloko kanga na emission babiloko nga na emission mpo yo nde oyebi ndenge nini okosala baémission na yo mpo oza du domaine oza professionnel alors nakopesa yo baelema kota kaka na kati ya Google yo betaka kibali gold mining bakopesa yo kota mona papa batonne na batonne ya ba oro ekendeke me congolais aza bien traité te koto na nzela Sudan koto nzela eza kutu te komima wana place naza wana tungu po kende iziro nzela eza te awa place nozo ozokende iziro ozokende République centrafricaine mais nzela eza te puis yoka bambongo vraiment ngadi César ngadi zaka ndenge olobaka pasi na mawa vraiment jona ka ifala zwa masolo faut mazwa masolo blague te mutema vraiment eza bien te mutema eza biso ba transporteur tala nazana ba photo na otindelo ba photo comme preuve omona ba vidéo na ngai yonde oyeba ndenge na otuna nga ba question musuto kosolola vraiment to pesa kabino ba information nini mais bokipa ezaka Kinshasa yango moko te Congo ezaka Kinshasa te yoza na Paris est-ce que Macron alobelaka à Paris ka pamba te ceux qui ont la Paris, bazotala pe Lille ezali, Marseille ezali, Toulouse ezali et ainsi de suite. Hein? Vraiment. Bon lobela ensemble la pays pour que bamona bazosala lelo côté nde bakoma kata kokoma te. Côté bakoma kata kokoma te César Ngadi. Vraiment nazozela ba question na yo, babiloko no mususu na orienté très bien. Ok, merci. Chinois pe akoti ti koto yo bilili ezali na otindela yo. Bilili eza na otindela yo. Eloko nyonso oyo tosalaka na mboka oyo kolia na mboka oyo. Toliaka biloko nyonso oyo utaka na Uganda. Eloko nyonso toliaka oyo utaka Uganda. Carburant nyonso tosalaka utaka Uganda. Bamituka nyonso totambolaka na ngwawa par Uganda. Vraiment me ba camion na biso minene o tozo somba Uganda kaka tozo comprendre est-ce que biso toza mboka ou bien toza mboka te toza pays ou bien toza pays te hein papa
pays ou bien toza pays te vraiment César makambo vraiment bino bato boza na ba média il faut vraiment kolobela ngo ko betango c'était hein soki za na moyen ko tia pe ba peuple ko tia pe ba peuple baza na ba secteur rural ko tia bango pe bango ko faire réveiller bango pe ba yebi ke no bato bazo sa eloko te mais ko faire réveiller bango makasi na yebi te soki boko bosala ndenge nini na ba émission fa ba émission pe bolekisa kango na ba Facebook banini otiaka peza page moko no tiango na mail mobimba vraiment ezomona po emeke pe ko éveiller bato po koto yo moto azoyeba te ke no akokota na YouTube alanda yo nini te po moto azomwa nini na ndenge wana alobaki bon eza mwa moko basusu pembe bazangaka te ntalaka neti lokola ngai nalandaka 5 minutes tous les jours 5 minutes ezalaka nalandaka yo chaque jour émission ezala d'ailleurs soka eza direct esignalanga na sina sabona esignalanga ke no 5 minutes ezoleka mbala moko nalandi yo vraiment ndeko na ngai boyeba eloko mpenza kotalela biso Congolais azokufa eza na ndenge te Congolais azokufa nzela eza te parc ya munene ya Garamba toza na parc ya Garamba awa tourisme ezosalema mbongo ezokota mais tozo comprendre te pourquoi babiloko aboye ndeko vraiment en tout cas nazotindela ba elema ya banzela mona nzela koto ndenge ni nzela ezali mona nzela nazotindela wa video mona manzela ndenge ni neza et puis nzela soki mutuka moko eza na nzela mutuka mususu moyen ya kolekisana eza te soki oyo uti na gauche uti na droite boye bokutani moyen bolekisana eza te il faut bokata lisusu banzela vraiment il faut bokata lisusu bazamba kuna lisusu bokati zamba po mutuka elekana vraiment botala nazotindela kutu wa image omona place otokutani na mutuka mibale ndenge kolekana eza te oyoki o papi bondele alobi vraiment epesaki nga ntango nazwi message na ye abengi nga na moni mpenza ke mutu avandi na kisangani kuna na Congo internet eza pasi boyoki alobi ke mai eza te courant eza te mais asalaka tout azocharge bamega na ye mpo alanda 5 minutes vraiment papi bondele napesi yo encouragement et puis félicitations vraiment et touchaki ngai makasi ntango ozoloba na nga nalobi en tout cas topazalaka sango totika te parce que bato bakanisa te ke ezalaka bavantique ezali bavantique te boyoka sikoyo kaka papi bondele na suka na ye apesi message moko fort na Félix Tshisekedi na bato ya IDPS bino moko boyoka oyo ye alobi. Et puis papa César nalinga isusu na profiter na nini oyo natuna na occasion mpona tuna yo vraiment oyo sikoyo bamilitant IDPS bazosala ezozala nini bit lucratif na biso eza nini bit lucratif ya opposition eza nini c'est kobimisa nani na pouvoir kobimisa régime wana nyonso koevacue yango tout libanda mais sikoyo bango ekomi lokola eloko non ekomi lokola eloko ya mutu babayaka kosala kipomba kinoiserie ekokota mingi biso nde toza danger biso nde toza boye te na miniti oyo toza nano na makambo wana te Félix bayokana na bavital mpo vital mpe kote oyo soki alobeli mpe biso bandeko ne baswahili tokoyoka ye Moïse Katumbi pe kote na ye kuna soki pe alobi na katanga bakoyoka ye bafayulu soki pe balobi kote na ye kuna bakoyoka meme mokia soki pe ake koloba kote na ye kuna na babumba na ye kuna bakoyoka ye Jean-Pierre na parlons pas sikoyo bitumba na biso eza ndenge nini vraiment bitumba bon yo moko tala kake bozokende bozosala compétition moko boye bozosala compétition c'est-à-dire bozosala bon lokola ndenge tokendeke na bakanu wana des équipes keno kote eza des pays République démocratique du Congo azobeta na Côte d'Ivoire sikoyo bajoueur ya Congo bazoyokana te est-ce que boko gagner match wana boko gagner match te
po bino moko na bino moko bozo tekana bozo fingana bozo misa ba secret libanda majorité azozwa déjà position na bino et puis yaza na bambongo ebele et puis yaza na ba stratégie ebele yaza na ba intimidation ebele hein akobimisa bino intimidé bino IDPS batika makambo ya kikinoiserie awa toza na makambo ya kinoiserie te na katika kini wana kaka soki ka bango moko ba voter pe kaka yeke ata toke na vote normal ata ba voter ya kozwa pe kaka te soka kini kaka ye Kinshasa kaka yango moko e voter kaka ye kozwa te po koto oyo bamboka ezali awa ya black te biso bato oyo toyebi Congo de l'Est, Ouest, Nord, Sud est dans nos côtés concentration de population eza côté makasi concentration de population eza côté makasi et l'équi concentration de population eza na ouest na nord na sud justement to kotia côté ya ba nini wana ya ba Katanga wana mukie bon oui wana peka ekotaka na mwa côté ya est mukie IDPS bayokana batika makambo wana nga nazolanda nani moko boye ya IDPS awa oh non biso nde boye bango batikitiki nanu ba makambo abongai te makambo abongai kutu fabrika sa yemba ngo kende mo likambo abongai oyo ekomaka ngai hein o ngane na leki bango ngane na non toza kuna te biso toza bo misela biso bato oyo mboka na biso ebonga papa César na yebisi yo tracasserie nga na monaka na Congo na tracasserie na monaka tango na kotaka Uganda na koti Rwanda kuna na monaka tracasserie te d'ailleurs kuna natambolaka na nga maboko pamba natambolaka maboko pamba tamsu na kona za mwa 10-20 dollars na nga naza nango na kati ya mutuka na nga na memi marchandise na ngai nazokende kotika muta ko dégager nga azate sokaka naza na mikanda mais pas na biso ozala na mikanda te ezaka ka ndenge moko et pas na bango kuna problème kutu ezate mutuka d'ailleurs kufaka kuna te po kuna bazana goudron ya black te ba Rwanda wana soko moni mbongo ndenge soko monde ba bongisi mboka na bango na mbongo bazozwa na Congo et opesa mutema passe biso nde totambolaka biso nde batransporter totambolaka ata kutu Burundi est-ce que kondimaka mboka neti Burundi eleka biso na makambo nyonso hein na tosangisi na bango laki même laki oyo tosangisi na bango epa na bango kuna na Tanzanie laki Tanganyika tosangisi na bango mais tala ndenge bango bazoprofite na balaki koma mona ba chantier naval na bango oyo ya biso te Congo kutu tozalaka na chantier naval te mboke kufi IDPS batika makambo wana ya bongai IDPS batika makambo ya bongai batie Tshisekedi bazalaki na likambo ya bongai awa azwaki pouvoir mais soki tamsusu basalaka front commun wana boye tamsusu vi wana ndaya kufa président bamakambo mosusu pe tobosanaka bamakambo mosusu te papa César hein IDPS etika makambo ya bongai to attaquer bato oyo babima gouverneur nanu ya otolia wa il a détourné 12 millions ya rétrocession minière pardon ya redevance minière allez 12 millions de dollars basali eloko na mon côté ya fandi tala nzela ezate papa scandale géologique na biso eza solo papa César ozomona moto neti lokola nga oyisinga na kende na koma américain na koma français na olinga te pona yebi mboka na biso est-ce que mboka ni nango ndezala koza maboko pamba okebo pa mbala moko bimi na 10 000 20 000 30 000 50 000 mboka ni nango ndezala ndengwana mais sikoyo bakonzo bazo diriger biso babiko tia biso na pete pour que to avancer mboka na biso makasi IDPS batikela biso makambo wana batikela biso makambo wana bayokana IDPS eza parti oyo ya non violence eza parti ya non violence sikoyo to babandi kokota na ba violence boye ndenge nini
kofingana kokoya koloba ba n'importe quoi ba nini bayoka mutu na mutu apesa idée pour que to chasser mutu oyo. Il faut que luka ba stratégie ya sika pona ko chasser bato oyo biso tozala à l'aise. Vraiment papa ngadi nazozela ba question na yo soko ozala ba question mususu tuna to ko orienter très bien. Donc bino moko boyoki papi bondele makambo lobby azali penza compatriote azali na pasi na kanda ya mboka na yebino moko boyoki oyo alobi concernant UDPS alobi totika bongai bosangana basangana bango nyoso tupo balongolela biso kana chewana but na biso ezali yango wana na koyokisa pe bino élément moko ya Félix Tshisekedi donc aloba mingi te na ba média mais tellement que bato ba expérience ezate makambo élection ezate donc boyoka oyo Félix Tshisekedi candidat na présidentiel oyo alobi na ba journaliste oyo ba questionner qui est sur l'élection na manque d'expérience na politique. Celui-là, je n'ai jamais trahi le combat que je mène. C'est vrai, certains disent que j'ai pas d'expérience. C'est vrai, j'ai pas d'expérience de la gestion politique parce que j'ai toujours refusé de me compromettre au moment où des occasions m'étaient offertes d'avoir cette expérience. Je l'ai refusé parce que je ne vois pas comment j'allais tirer mon épingle dans ce jeu, dans cette mare à crocodile. Je veux d'un Congo prospère, un Congo où on peut instaurer un état de droit, un Congo où la loi sera la même pour tout le monde. Et ce Congo où les dirigeants vont enfin comprendre qu'ils doivent rendre compte au peuple qui leur donne le mandat d'exercer de présider à ses destinées. Donc, je pense que je suis celui-là qui peut être ce dirigeant-là parce que ce président-là plutôt parce que je suis le dirigeant d'un grand parti politique. Je suis arrivé à sa tête par des élections démocratiques. J'ai donc prouvé que je tenais à la démocratie et j'ai donc prouvé pour la première fois dans notre pays qu'un parti peut survivre à son leader. Parce que beaucoup donnaient l'UDPS pour perdu après le départ inopiné de notre cher président. Et donc j'ai montré que je savais m'attacher à des valeurs et ces valeurs sont nécessaires aujourd'hui pour requinquer le Congo. Le Congo vit dans des antivaleurs et il faut quelqu'un qui peut penser à cela, à ramener les valeurs, à changer les mentalités pour que les Congolais comprennent que la corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance sont les fléaux qui sont à la base de nos malheurs aujourd'hui. Donc, je m'inscris dans cette logique et je crois qu'avec les femmes et les hommes qui m'entourent ici et aussi avec les femmes et les hommes qui composent l'UDPS, bino moko boito landa Félix Tshisekedi alobi ke na ko répéter te boyoki alobi ke non alingaki te ce qui ti lelo azo ba poste te parce que aboya kango ce qui alisalaki ko boya ngo te ndengi ba médiocre msu bazo ba poste mbele yepe azali expérience abandoko mona te tina nini akota na ba poste wana na pays moko ezali ya ba étranger ezali so ya banani yango wana abandaki ko boya ba poste wana nyoso tu. Donc émission yo ezali jeté donc bo sakanate bo mona 5 minutes net sekité o bozo seka sezanga da sekisi pito ezali kanda mboka na ko finga na to finga parce que kana bazo boma biso so to finga za na problème te bino mo bozo mona ke muta bengi biso na ki sangani alanda kabiso et puis yebaka ke boyeba ke aner wana batala so RTNC et belete donc 5 minutes comme télévision na bango donc soka e bimi na babiro na bango bino batane bozo talanga botala kanga malamu parce que beaucoup yeba ndengi beaucoup pakata aner donc ndenge batala kabiso boyeba ke 5 minutes batala ngona na yemo ko pe kana chien avanda kape azali ko talango na zana confirmation kana chien yo ndeko zo talanga yeso ka zo tala omona misu wana minene wana vimbi olingeli ngo kweya déjà donc kanacha zotala même bino boyeba ke ba risque biso tozoza oyo biso ndeso to kebo to komara même pas que to bima na rapport ba ko kanga biso donc ba ko kende ba lié biso penza ya mobesu donc boyeba ke ba risque tozoza ezali jeté ezali bo mona ngoma sécurité ezali penza
lisekite ndenge bino ba misusu bakansaka e bande bando mo netike nazo sa liseki ezali lisekite ezali risque munene oyo tozwaka pona ko dénoncer makambo oyo ezoleka na mboka na biso. Donc vraiment 5 minutes ndenge na lobaka que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc le lobby no moko boyebi que phénomène ujana wana ezali vraiment faute ya bana wana te ezali faute ya kanambe parce que eloko moko ezali te bana mike oliba za na boule bakende classe bakende université ezali te talana no nazoti na bino ba image bokomona mwali wa muke oyo benzo zo mwana ke bandumba bakomi ya ba 14 ans ya ba moins de 17 ans tala ba mabenda bango ndenge ezali yo ndi pesa ke bano wa muke bazana ba décision ke bazali ko sala yango po bakanga ba papa ba mikolo. Imagine ke mwana wa muke penza ndenge azu papa bato azali msusu cardiaque obi ke ezaka yo maka ezaka tozoka problème parce que talabano ndenge bazali etaka les alaki soki bandumba to moni ba on kala bando benga ba mingando bo moni ba ba mama kala mesiko bo tala kindumba et kiti na niveau ti ya ba mineur et puis bazali ko beta na ngotolo bazali vraiment koyoka sonité parce que zali nyoso tu wana zali faute ya kanamba bebisi merci na biso. Donc ye ya mwana zo mériter ando ngwate il faut zo ma solo na mbuntu pe na dikoso bino moko botala na ba image bana oya mike baza ko banga te bazolo bango ouvertement ki ndumba na ba. Bon, maintenant je suis avec ma belle comtesse, mon amie. To baby sanate mais to bongi sanaka. Elle c'est comtesse, moi c'est Ariana Lokando la Katangese la fait une question mon na kandika ba fille on kandi bazali. Bon, mino lo bezate mino bon mon na kandi ba fille on kandi bazali. Ah bah ndeke badoka ba ujana ba ujana non? Bakanyi ba ko zo ko ba tiki ba mote. Pour la soutien ezra infraction te ata mukete. Kimbute mo lo bien. Bo tika ba fi bazala l'aise. Basa mama na bango à l'aise. Donc bo elex ke mutika biso. Nina ngala boy nina nakandika na nkabu. La tala nkale sonti na mo c'est un péché ka yelanga tous les chances à vie nanga. Nina bo sérieux. Yango siko na mona pe soutien za distraction pour nanga. Bon. Et ces paroles, la comtesse ma béca, la perle blanche. Tu peux parler. Salut. Adina kaleso. Tena dina muti puna uja. Moni est bébé. Kaleson, il est misamaka. Vraiment. Mais tu n'as pas de tu n'as pas de malaise. Papa dit. Il m'a kaleson un bébé. Tena la kolimba. De la ma forme. Un téléphone Samba to bima na olimba olimba sta non facile c'était un beau un exemplaire bébé il a un caillou là. Voilà, lui, au moment là, qui tient ça, ma camuta, mais à la moelle, et le corps répété, il qui nous remonte à Baouja, nos formats, il va commencer à m'abouzoba. Bon, et nous, vous avez des affaires, bon. Et puis ça met limite au Baouja, donc chérie bébé torso là qui toko ce que va téléphone est mon ami ba téléphone est zakati bo sou que ba téléphone so za la pousse na biso bo za biso facilement musikate allo ka chombo moral to longwe starka ba mo kombo na binuka ne makamba tout ça na biso Nazali kolakisa bino po na kosilisa nazali kolakisa bino tokomi presque à la fin maintenant lakisa bino bino moko bomona donc niveau ya médiocrité ezali na mboka na biso botala député a Mati Liboso azali koloba botala ndenge akati
intervention na ye pour alobela muninga ne botala marque azolobela muninga ne pour bomona vraiment que médiocrité ezali na mboka na biso ezali ya kosakana te bino mo botala. Par rapport à votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, cher ami, dis, tu peux te taire où tu es. Il faut respecter les aînés. S'il vous plaît, Mayo. Dis-lui de respecter les aînés. Maître Mayo, honorable Mayo, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le président qui fait appliquer ou c'est vous? S'il vous plaît. Et puis samedi, samedi 3 novembre, oyo, na ebisaki bino ke 5 minutes au bozotala émission pe à radio ezali rendez-vous avec les patriotes Togoyamba. Major Vundwawe akoya penza parce que a lembi makambo oyo aya relaxa biso parce que ya za soda a relaxa batu technique nini o tokoyi ko sala pona ko benga na kanambe puis azana ba révélation ya ko sala na niveau politique pona ya lobi ezala ba opposant sikoyo na ba o bazoya ba opposant wana nyoso tu il faut ba longwa to sala batu asika total ndenge to kumbela bino mo botala bande annonce oyo ya émission ya samedi 3 on a sengi na bino bo intervenir. Pour commencer en beauté le mois de novembre, c'est samedi 3, je reçois dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote un invité, pas des moindres, car il s'agit d'un ancien major de la force armée zaïroise au nom de Vundwawe. Major Vundwawe fut directeur de renseignement de la garde civile. Major Vundwawe Akozala invité Nanga ce samedi 3 novembre 2018 de 14h à 16h sur la MNG Radio. Émission Nabino Oyoboyebi, rendez-vous avec le Patriote. Major Vundwawe, donc d'ici dès que César a été non, Akozala invité Naye samedi à 14h à radio. Pour Naturo de l'Amboka na biso, pour Makambuzo le Kalamboka na biso lelo. Akanisi biso tout congolais, au moins tous à la base aveugle, photo et batik et élection, et pour ça les matin dans 1 mois et demi. Et puis, ils à l'opposition, ils à la partie à pouvoir, Akanisi Bazako se karisane, pour aller en bongo na bango, et si à peu près Bazali na yangote. Yango na photo loba, biso tout ça là qui n'a boka, to yeba kindege modèle et opposition wana. Babadai ko sala ngo bandakala ça fait 40 ans, ils n'ont pas souci en boka ni à peu près. Émission Rendez-vous avec le Patriote, Ezali téléphone ouvert. Donc, bo hésitez, bo benga pour vous poser ma question à Bino. Na Major Vundwawe, ex-phase, directeur de renseignement de la garde civile à Bozalawana, à Lobi, à Zali. Na makambu ebele ya kolobaye ayebi ba renseignement ya batu ebele oyo bazo poser ba candidature présidentielle à Kobimisa Nyoso parce que trop c'est trop à Lembi Yazali. Soldats à Koloba Makambunyo, surtout il faut aloba pona ko éveiller conscience il y a peuple congolais. Congolais surtout où ya lingi atuna mutuna na kozala direct na César Ngadi na émission na samedi. Bituna nyonso kozala bienvenue. Na kanisi oyo mutu mutuna na malamu to ko répondre pe na malamu. Pona ko poser ba question na bino bo benga na téléphone 01 64 38 54 68 puis na WhatsApp na 07 53 36 38 09. Yango wana boka ezali ya biso ezala opposition ezala majorité il faut bango to virer bango bongo mboka ya sima to tala Congo ya sima banali bakoza soki ba Congolais ya malonga bazali to banda deuxième opposition o to ko s'opposer nana opposition ya lelo na pouvoir. Rendez-vous Ezali samedi 3 novembre 2018 de 14h à 16h sur la MNG Radio. Donc, Binomo Boito Landa, donc rendez-vous avec les Patriotes Ezali samedi de 14h à 16h. Beau intervenir, beau hésiter, vraiment beau kota pour beau yoka. Posez la question à Binomo en direct na Major Vundwawe. Donc, tout comme na Souka, il y a émission na biso, il y a le 5 minutes avec César Ngadi. Dès qu'on a le rabino qui est vraiment 5 minutes, ils allaient pour nabino, bo hésiter à rater sur votre message, bo tindi, il y a banambo qu'à te faire passer un mot. Donc, tout comme na Souka émission na biso, dès qu'on a nous vous laissons les soins
d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Des cas de Zolba, Kanambe, Akobikate, Soka, Keibi, Soto Salipek. Il faut zoma solo, Nambuchu, Tonadikosi. À très bientôt. Original. Avec Sepela TV, besoin coûte okima banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire 1 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na andako repa bilinga Sepela TV. Original.